na bateau baza ba icône ya théâtre na Congo. Voilà. D'abord Pamela Matondo, merci pour la parole. Ngai tant nazo loba ba communicateur to ba communicatrice ya madame Sila bazo construire carrière madame Sila na kata mensonge na kata lokuta batu misusu ba okantanga nazo kosa tala ba vandi ba sali ba salela ngokutu voir même na be mission be missionnette bota par rapport ya déplacement ya papa Alain batu ba loba ba n'importe quoi ba n'importe comment mais aussi dans ta belle vie que papa Alain aza nani propriété privée à yemo côté papa Alain aza mieux placé ya koleka na presque na ba chaîne nyonso aza ngamba yemo kalingi malgré tout aza directeur na kacha Bela mais aza mieux placé ya ko tourner ya kosala makambu tout l'autre monde papa Alain wana tourner na Bela siko ba ya gola bino batu boyaki ko finga batu po papa Alain akendaki po papa Alain akende ko jouer ce qui wapi ce qui pas na bino boye na télé papa Alain longwe ta bomoni papa Alain jouer wali passe année vraiment Omona par rapport à nini bozo kozua kosala banalize eza normalité bozo toujours na baboba kokosa makambu kokosela batu makambu kotambola et le temps bino mo mabovandi on dirait batu mo bozana mokili ote to lo balikambu moko boye na TV donc on dirait batu bakolandela ngote on dirait ezonga sute mais ndio ezonga kaka lelo papa lesiko atuye wana susu na bien sabela bolobani vraiment. Non, mon échec est la canne na ngambu na bango pour un manque d'actualité tout ezaka ba mais bato baza actualité mais oui bato baza actualité te bako créer ba biloko moko pe mokile tala bango yoka bango en soi boyebisanga vraiment SB za nani vraiment OK ba na actualité te ba oluka ba créer tala lelo ba komo créer so d'accord salongwe Ogesho longo d'accord ça c'est ici là a osenga yango d'accord ça ngo yeba kete to vraiment coach j'étais sali ba yeba kete comme si non c'est comme ça de boye barater mutalo baka soko yé na yé ouais yana ba lelo linga yé lelo mutu moi mobalo abomba te mutu ayokisama lekete soni keleke to linga nga na ko lingo tenga na moi mobali na jo wana nani d'accord ça OK oye salama sekite yoko yele de gauche à droite te to mona kanisa tendance na parquet senga pardon d'accord ça mais le tendance yo kito yesu na komba d'accord ça na munoko oto mona malika tendenga oto la intime na parquet gombe tendance davina salama sekite o kangiso akobi suna davina o finga davina ko Davina tika ba on a capabilité hein nazo yebisa yo omona mais ko fana ko tala mama mukolo boye tandasa ko bota da Costa nazo créer ba biloko moko boye contre da Costa longwe bela da Costa kutu basoni na belle fille asengi par asenga si la pardon pour si la zanani to boy soubassement boyaka ko manquer ba respect na télévision alors on va traiter ça où na télévision kanonwani hein non, on est là. Je veux dire rien que la vérité. Bien. Les ababou baratata le batte, bon, bongo. Pourquoi c'est la matière à l'Olendo Pinta? Nakalolendo. Mama les abakou bokota bokalikamboe. Olikambu somo olikambu nene boye. Da Costa natanga communauté même natanga communauté natanga communauté le sekete après ata comme le bébé na le bisanga été bala papa bala maboka lisapo onge Da Costa aluki poye na makolo poussière et que sous bien te et que bien te comment moi na o Davimbois akmakana tournage na ba Congo a manqué qui maquilleuse ya makolo poussière d'accord tango a manqué qui ye Davimbois lo lenso alika ba chaye liboso ba tous ba kata ba chaka yi en tout cas ebetia bandeko bele mabaku de Davimbois a tombo kaki a son ti maquilleuse
nani Dacosta tango ayepe à côté de Davina. Trois actrices naïe, actrice préférée naïe. Nda côté lié. Tango à côté lié. Mais de comment ça. Ça comme à part maman bango bela té et komaki. Ah, osenga si la pardon si la commande nino eleke que tira Dacosta na SB wana lelo soki Dacosta zaki kana SB wana tozo ba film kala Dacosta tuna a commande na SB yango muté talama yango muté pesaka si la visibilité lo Dacosta commande soute ya lule pas kenaye comme c'est visibilité ni bwana ngona kata wapi yango lisoba wele ni lisuna ya lule mais ni kama mbombo so futanga malonga te ngana zuma tanga Mayaki matangati. Ayata contribuer. Maman, ayata contribuer à participer. Bon, il y a la longue poignée. Pour nous, on a dit comme on a comme on a dit comme ça, on a singoma quelque chose. Ngambo. Na salaboy, ngambo. Na ce qu'on a besoin de faire, Canada, qu'on a comme un chrétien, on a fait. Aussi, on a eu un son, on a dit comme tu peux passer suspension. Mais elle ne peut pas passer. Non, non, Coco, c'est quand bien. Il aura suspension. Mais elle ne peut pas passer suspension. Il aura suspension. Ok. Abeda chuma. Yango monti ko tika abeda chuma vandi ne batala bi. Awa na sana respecter. Ok. Il faut na kende na ngai. Osomona, yo moni ya lule. Akena ye. Voilà. Siko bozo sala ba biloko moko bozo ko loba ko misusu o gesho abeba na Belleville. Ya ba linga bazela ko beba na gesho na Belleville. Ya ba linga ka ko luki Belleville vraiment nzamba créer Belleville ndenge ni makamno sa mabefo ba luka ka ya na ngamba Belleville azana makila ya ba champion. Belleville azana makila ba icône. Obine za lelo okobo manga lelo bomanga siko asila mutaya pa Belleville okobo manga wala Belleville bete na écriture akomaka okobo manga lelo bomanga azobo makeka azobo make du jour au jour te Belleville nda mona nda osimbe place nini ya na osimbola nzoto te na osimbo na écriture na simbola nzoto pardon na kabula gula na bitumba te to ko komaka ndene écriture ndem de ko lakisa nani aza mayele nani atanga kina ina solo nani aleka ki ko leka kana monde lokanjura ma a sauter fenêtre nana zaka figurante ko sauter fenêtre nde yebana na TV na écriture bevala ta toje ba kolae kozo mona ba tendresse bino toi na so toi na boza ba isase comment tendresse maman mukolo bozo ata sonité ozo vandela mwana batamuke da koso zo kosele makambo na miso abatu o Dacosta salaboy o Dacosta songisi boy o Dacosta bobona bona ebisimo ke Dacosta avana senga si la pardon yo botala Dacosta problème nini pe yo basenga ka si la pardon si la sala batu nini yango batu yo senga ke bolimsi makasi boy msufu ngola kinga kati za maboko na iti mais kuna ba ekata bango nyonso te kuna mutachi ya makolo te te msusu baza omone ba no flatter belate yango bato mususu ba koma ko flatter ba kandi siko Dacosta aza mutami lelo Simon Mbongo mutabeta libala sabo azo alliance longola yo osaka nema atala kutu Mbongo te osanema seke bonga fukama ayo senga si la pardon mituna bine eza beba bien kazanga sortir coach machere likambo wana bengi Dacosta alors Dacosta comment on peut permettre Davina à manquer maquilleuse nanga? Bon, maquilleuse, as actrice, je dois privilégier l'actrice et maquilleuse. Allez, quand tu as compréhension. Tu as compréhension quand tu as mis balai. Et c'est comme bon, moi, je suis d'accord, ça va faire. Compréhension côté des fiches wana. D'abord, ça n'a pas souki. N'a silité. N'a silikit. Et compréhension à kenda sous l'autre parce que la soute atali likolo Dacosta atali likolo Dacosta atali na se Dacosta atali na gauche Dacosta atali na droite Dacosta atali na libulu Dacosta atali na lilusu Dacosta ningisi Dacosta atali mai atali mafuta bi et pour façon comme on n'a pas si moi j'ai pas de problème avec ma grande sœur Sila. Donc je dois aller présenter mes excuses auprès de ma grande sœur Sila Bissalo. Par là, d'accord, ça dit moi ya boy ta Sila za Liona. Si tu es au salaire qui m'a payé, à répondre à yoté, à un problème na yoté.
azwako loko aleki mama yaya mwana yo sali sentiment pour les sentiments le kamobo au fingi à répondre parce que Dieu est juste. Aleki par intermédiaire à mon tour. Si la vous demande comme ça on besoin dans le besoin solo ko pour les appeler solo c'est ma tata aranduki tata oyo auta wapi comment elle relate l'histoire. Bon, donc, d'accord, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que notre frère d'Acosta a fait? Et ça, geste à madame. Il est passé par notre tonton. Pour l'instant, je garde d'abord le nom. Il est passé chez notre tonton. Oh, notre tonton. Tu vois, on a pas en français. Tu vois, c'est la famille. Nous tous, nous venons de Simba. C'est notre papa Elombe que j'aime beaucoup. Je salue à passant. Notre papa Elombe. Tu vois, c'était l'envoûtement. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé, qu'est-ce qui m'est arrivé pour faire de telles émissions vis-à-vis de ma sœur Sila Bissalou. En tout cas, je suis vraiment désolé. S'il vous plaît, je reconnais mes erreurs, mais je vais lui présenter des esquisses et je vais commencer à mon souhait que je tourne mon souhait que je tourne dans où c'est à SB. C'est ça. Est-ce que tu dis c'est la vérité? Oui, j'ai dit la vérité au nom du Seigneur. Ah bon? Mais je veux qu'il soit en coulisses. En coulisses, hein? Et quand toi tu étais passé à la télé, c'était pas en coulisses. C'était en vis-à-vis, non? À la télé, non? Tu sais que toi, tu m'as fait arrêter. Hein, d'accord, tu sais que tu m'as fait arrêter. Tu m'as fait arrêter. Mais aujourd'hui, là, tu te retrouves où? En toi, pour ton information, avant que si là te répond, moi-même, je vais te répondre. Tu n'as pas de place chez nous, ok? Et regarde-moi. Tu n'as pas de place chez nous. Chez nous, tu n'as pas de place. C'est pas moi qui décide. C'est celui-là qui décide. Mais de ma part, étant que tata moi ça va bakou. N-O-N. Pour le pardon, on n'a pas le temps. D'abord, félicitations à Linda Coach. En tout cas, félicitations vraiment à Linda Coach. Félicitations parce que la fille vraiment... Asa la fille a félicité. Et là, mon lobby, moi j'étais trop sûre. Et pas maman si là. Voilà. Abi na que à propos tout Zoya, mère Benganga, mère Vansanga, mère Solana, abi oui par rapport na nazala qui moi ancienneté na ngeba na compter na SB par rapport ya batumi susu. Abi mena ovanda na table mère azo conseil mère Benganga été mère Lukanga été. C'est comme masolo et pas batu. Masolo pas batu. Mère asilikela yo, mère bobo na bo. Abi na zela mère Benganga mère atunanga mère atunanga été. Et donc mususu alobi mère atunanga aussi si t'es na simanango ba yebise ka keke senga mère pardon. Na yebi pardon na cause des arrêtés. Yango melo na et le pardon wana. Subasima nango ezaka nini? Ozomona Linda Vanda talabi bazoko yebisa ngai na ya kosenga pardon. Na vai Nathalie en soi benga na mère tobe banité. Mère agangeli ngai tenga pe lobi na mère mabete. Est-ce que pardon on a koya ko senga par rapport na sali nini? Abi tina nini o tina o senga pardon jusqu'à présent nga mona ebaraté. Ay ko vanda so abete loko moko boye. Abi ngai na kanisa ki lokola ne batu balobaka madame Belva za lesbienne. Oui. Abingana kanisa ki lokola ngapende la kekuna ba olinga ngai ba draguer ngai abi ma depuis na banda ko zela ba draguer ngai ti lelo na zo ngote abi non abi madame Belleville elle est meilleure voilà meilleure maman du monde meilleure yaya du monde meilleure tante du monde mais non, madame Belleville, elle est tellement spéciale dans mes yeux, vraiment, avant Nathalie. Abi na mona moto, azana ba capacité, mon thème.
femme avec grand cœur. C'est Madame Bellevue. Ah oui, c'est Madame Bellevue. Ah oui, Madame Vanda qui n'a pas linganga. Bellevue, linga pe kasi Linda. Pour Linda pas yo, oh linga ye. Oui, que Linda est loco. On veut à Bella Production, mais on veut à Maman Bellevue. Condi, la poutine de l'écriture. Qu'est-ce que tu voilà. Comparé au banda Oyoka na Musika? C'est que tu vis avec elle, c'est que tu partages avec elle. Quelle est l'image que tu as d'elle aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu peux lui dire? En tout cas, non, quand ça est lesbienne. Si c'est qu'on a la draguer, on a draguer à terre. Non, mais on draguer à terre. Avec des bandits Non, c'est la draguer à terre. Ok. Non, c'est la pour la pénal au baqueté, à la lesbienne. Pour la qui a un peu mingi. Que Azalaka lesbienne. Donc non, c'est la pas draguer, donc voilà. Kawana nde oyo kawa. On a eu qu'un goanet Azalaka lesbienne. Professionnellement, qu'est-ce que tu penses d'elle? Ah non, elle est très talentueuse. Non, le batinga, so ba kamna yoka na mramga na moninga tiko non, c'est pas draguenga. Pour déplorer le comportement, il y a maman Sila, elle doit changer. A changer ma communicateur, ma communicatrice parce que bah ça de l'autre côté, le madame Sila la marché, ils ont été sont landé li kaka. Comme madame Bellevue na munoko. Oui. Comme ndeko na biso mobali d'accord ça na munoko. Comme gesho Komba Poésie Lombe, Komba Mama Top, Komba Irsi Pechanga. C'est quoi, la promotion ni bino la rasila. Vraiment. Lelo na moni live ya Mida, nde bazo akize, nde kona biso Jimmy mwana lemba, na makambu ya comédien na biso oyo Yani, soki Yani oya uchoko kufa. Yandi asalaki émission moko alobi ke ayoka na comédien moko te ya lemba. Bazui photo ya Jimmy mwana lemba bache wana. Lelo bazo akize ke liwa ya soki Yandi mosi comme on est Yandi akufi biti na ngomda ana sima makamwana eza Jimmy mwana lemba. Toki Bambango parce que Dina ko boma été vraiment. Pene mission ya papa na biso soko tane mission papa na biso atikala jamais kotanga bi oui to discuter ba na lemba oui mission ya baba nani président Chiki Mukadi Mukadi ngai pe la salle na posa modéré mission contre ba na lemba oui na ba na posa modéré ba na lemba bozaka ka bino mo bozaka focaliser lemba kaka bozaka te ke ndonzi moko bo benga mo lingwa la bo benga mo beaucoup plus bozaka ka bino na bino ba na lemba. Ne papa na biso Yandi alobaki abi beaucoup plus à l'époque lemba zaika bana lemba na bana lemba ozomona mais bino moyebo bo baloli yango na ndenge na bino bo komisi yango na nini bo teba donc bozana ba contradiction bino moko na kati ya mission na bino wana Junior boma mutu batala aspect physique oboma mutu tote misa Zuma Totem ici bishop bilonga ba criminel ma yango wana mais bino boza ko accuser Jini elonga Zuma na so mutamoni Zuma na butu criminel na oh criminel mais oui oh tala Jini ozo senti que garçon mon aspect nga boga mwana ndaku français na munoko très bien éduqué makamutu wanasko tozu Zuma Moutamela katirbo na kapela libalezo toka. Tozu na bishop ya merci on est 2500 mais oh 3500 Tirbo kin yango zuma ke no mena kapela elonga ba criminels ko toka langwe a 20 000 comme le kwa niama elonga ba criminel yango ne da Zuma mais bino oke lati sa garçon bato ese wana pota jima peso butu moko ya za hakuna jimna o bango baza capable pe ya kotinda bango baza capable pe ya kosomba billet makamna to avion pe passeport likanda e wojina ke OK bon mida wana posa butu moko Jini po bino pe ba capable pe ya futa billet boyele mino Kinshasa jima longol pe moko bosongi parce que na vie na bino bo reva ka ba matuza bo reva ka ba roi David bo rema ina bosane kutu papa mzo Joël ba raison en tangete bo reva ka batwana bango tout wana bino tout bo reva ka bango OK mais lelo siko bo ko reve Jini bo kozwa Jini te voilà
Bonjour, bonsoir, baboni na biso nyoso. Yaki lelo na Faustin Ngombo télévision kande to yebisa bino. Musalande ebenga kabiso liboso na bino lelo to ye lisusu. C'est bien moi votre humble servante, pas monsieur Matondo autrement dire la star, maman les famille Bota, la fille qui dérange défenseur ya sir ya Belvi Kandila patronne qui est poutine de l'écriture, tabita ba comédienne c'était à Baoba, richesse ya Congo na monde comédie en tout cas, maman comédie libiso lisusu, maman comédie libiso ni maman comédie libiso leçon morale. Mingi to consommer leçon morale et ça filmer ya souka. Oh maman Belvi a commis biso na 2024 oyo. Les a peut-être filmé na biso ya souka ya 2024 to consommant vraiment et kozala bien makasi. Ba meilleur V à famille Bota Mobimba, meilleur V na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman bébé CJ la maman qui dérange, rien ngo ma garçon Paris. Natacha Golo la patronne je te salue aussi, papa Sam Kongo le nécessaire, Jeanne Mbosso la Katia François na Mayaya chérie, tu sais que je t'aime beaucoup. Jeanne Mbosso meilleur V na yo. Les vraiment na plateau na ngana zanga mon côté na zana moi na souka ya famille Bota na kombo ya Bianca Zanga ngana déjà tokendaka bien en tout cas botene nga regarder naza enrimé bo ka voix penza eza bien tete ma musalaka ebenga biso yango tozo ya pe so bomoni biso pete botuna qu'est-ce qui se passe je suis malade mais non ça ka effort na sepeli sabino et ça la rapé bien makasi non que nous olo soko za moral moko na ngai parole moko na ngai fongola nga plateau na yamba Bianca Zanga moi na suka ya famille Bota Bianca Zanga merveille. Oui, merci beaucoup merveille à toi aussi Pamela Matondo. Merveille na famille Bota Mobimba na emoko notre autorité morale poutine de l'écriture Bellevue télévision la reine merveille et puis internationale maman Mokondi babi merveille na famille Bota Mobimba na dongo lesa nzamba versa c'est nordette lesa maman na Luciline merci na mifi lesa motema ya papi na Niki lesa ya majos lesa ya Richard lesa et merci beaucoup na ya Dodo lesa merveille na Irène Kialuta Nadi Kialuta Joseline Kialuta Karine Zanga Irène Kialuta motema Richard et merveille na ngai na mifile sa motema ya papi merveille na ngai na bibi Chimuso mbai pour décoration Patricia Branco Adage Lubanda de Turquie Luanda et Turquie Paris meilleure agence babi pa Rose Mengazali ba merveille na ngai na les rois célèbres Christian Ngoma et pourquoi pas na Pichu du Fou na Mignon Noble ba merveille na ngai mauvais propre Blaise Mokabi babi Blaise Mokabi babi vraiment donc parents français moto tonga na 4 Europe vraiment au fond du congélateur zo mona TV plasma na 4 congélateur zo tuna mundela kotisa ngondenge nini merci beaucoup na Duchesse Eveline Tunani babi ayo vraiment yango wana babi wana camarade bata Bianca Zanga ya motema Duchesse Eveline Tunani yango wana grand merci aussi à Mamita Dina de Belgique na we lona motote merci à la grande H maman Sakina maman José Lusadisu la maman Chéra moi aussi maman Chantal Mukendi maman Claudine Bokatola maman Ewine maman Niba Super maman Ningo ya Mputu maman Jina Mabiala Bolamu Leke Bele maman Jina Mabiala Bolamu Leke Bele merci na Enoch Waza derrière la caméra et merci na Kokaba Warrior Nano Lungengo et ba merveille na bino ngwana Pamela Matondo ba question ayo et puis biano yangai. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga kakandongo lobi ba question na ngai ba réponse ayo Bianca Zanga film na biso leçon morale déjà 11e épisode des Okota Lelo en tout cas ngai on osenga kana batu imoni batu lokolo ba papa Serge il faut qu'on soit très prudent na bango. OK. Pour mutu azana facilité okota ndako nganga. Mutu azana facilité obebisa mutu. Mutu azana facilité osala mutu mabe pona biloka mokidi. Il faut vraiment ko kimakango. Omoni madame Belvita ngaya katanga koma écriture na ye. Akomango inapercité. Akomango teke za film moko boye eleka comment eleka inaperçu non. Eza vraiment so tali film autant la côté ba femme mariée autant li parta ba Davina na Vini autant li Dailina Patrick ovandi mo talobi non il faut vraiment koto yo il faut vraiment na yeba na retirer nini wa na rejoindre nini donc le conseil ni madame Belva pesi et puis leçon nini nazo retirer na kacha film madame Belvita ngaya katanga comment écriture vraiment que ozo comprendre que était mutu a commis. Voilà. En tout cas 10e épisode na biso oyo vraiment Nazla qui tellement flatté et puis comment on a surtout côté bureau kaka bureau papa Serge hey
En tout cas, félicitations à Gino. Bato basala makambo Gino sala vraiment il faut botika ngo. Totambo na banga kanzambe voilà. Et là ko bakana bato yango wana vraiment. OK, bien kazanga internet izaka église tende to lubaka makambo elika ki makasi awa. Papa le mabana longwe, papa le mabana saliboye, papa le mabana saliboye. Lelo to moni papa ale mabana pardon, l'ambiance ya tournage ya Bella Production. J'espère au monde qui vidéo ana yo moko elobela ki oni bien kazanga. Kwa ni tozo ya ko sala ba base, tozo ya ko critiquer bato, tozo ya ko luka ba problème mo boezanga tina na ba bato baza ba icône ya théâtre na Congo. Voilà. D'abord Pamela Matondo, merci pour la parole. Ngai tant nazo loba batu ba communicateur to ba communicatrice ya madame Sila bazo construire carrière madame Sila na kata mensonge na kata lokuta batu misusu ba okantanga nazo kosa tala ba vandi ba sali la ngokutu voir même na be mission be missionnette bota par rapport ya déplacement ya papa Alain batu ba loba ba n'importe quoi ba n'importe comment mais aussi dans ta belle vie que papa Alain aza nani propriété privée à yemo côté papa allait aza mieux placé ya koleka na presque na ba chaîne nyonso aza ngamba o yemo kalingi malgré tout aza directeur na kacha Bella mais aza mieux placé ya ko tourner ya kosala makambu tout l'autre monde papa allait wana tourner na Bella siko baba ya gola bino bato boyaki ko finga bato po papa allait akendaki po papa allait akende ko jouer ce qui wapi ce qui pas na bino boye na télé papa la longwe tabo moni papa là je wali passe année vraiment pomona par rapport à nini bozo kozua kosala banalize eza normalité bozo toujours na baboba kokosa makambu kokosela batu makambu kotambola et le temps bino mo bovandi on dirait batu mo bozana na mokili ote to lo balikambu moko boye na TV donc on dirait batu bakolandela ngote on dirait kesonga sute mais ndio kesonga kaka lelo papa lesiko atuye wana susu na bien sa Bella bolobani vraiment. Non, mon échec est la canne n'angambu na bango. Ils ont manque d'actualité, tout ils ont qu'à. Mais bateau bazan actualité. Mais oui, bateau bazan actualité té. Bako créer babilo comme on peut pas mokiler ta la bango yo kabango. En soi boye bisanga vraiment SB zanani. Vraiment. OK. Bonne actualité té. Ba oluka ba créer ta la lelo ba comme créer sous d'accord sa longwe. O gesho o gesho longo d'accord sa sengi si la a osenga yango d'accord sa ngo boye ba kete to vraiment. Coach, j'étais sali. Bah, il comme si. Non, c'est comme son déboyé baraté. Voilà. Moutalo bakasoko yé na yé. Ouais, y en a pas. Lelo mutu moi mobana bomba te. Mutu ayokisema lekete soni keleke cho linganga na ko lingo tenga na moi mobali na jo. Wana nani? O d'accord ça. OK. Oh, il y a ça la masse qui te. Il y a de gauche à droite. Tout le monde a quand même tendance à parquer. C'est un pardon. D'accord ça. Mais l'autre tendance qui te sur un combat d'accord ça na munoko. Autant mon a malika tendenga autant la intime na parquer gombe. Tendance Davina ça la masse qui te kangiso. A combien sur na Davina? Oh. On finit Davina ko. Davina tika ba ona capabilité hein. Nazo yebisa yo. Omona. Mais ko fana kota maman mukolo boye tendance ko bota d'Acosta, nazo créer babiloko moko boye contre d'Acosta longwe Bella, d'Acosta kutu, baswa na belle fille, asengi par asenga si la pardon pour si la zanani. OK. Asenga si la pardon si la commande nino eleke que tira d'Acosta. Na SB wana lelo soki d'Acosta zaki kana SB wana tozo ba film kala d'Acosta tuna a comment na SB yango mute talama yango mute pesa ka si la visibilité lo d'Acosta comment soute ya lule pa kenaye comme c'est visibilité ni bwana ngona kata wapi yango lisoba wele ni lisuna ya lule mais ni kama mbombo so futanga malonga te ngana zuma tanga Mayaki matangati. Ayata contribuer. Maman. Ayata contribuer à participer. Bon, il y a la longue poignée. Pour nous, c'est des camarades au coma. Nous sommes des camarades. C'est quelque chose. Ngambo. Na salaboy. Ngambo. Na ce qu'on a besoin de faire. Quand on a qu'on a commencé chrétien, on a fait. Aussi le temps où on a ngate les camarades, on peut se suspension. Na ya lule ba pesa. Na na haimina ko ko sekate bien.
il aura suspension. Mais nous ne pas ça suspension. Il aura OK. Abeda Chuma. Yango montiko tika beda chafani ne batala bi. Ah wana sana respecter. Il faut na kende na ngai. Ozomona, yo moni ya lule. Akena ye. Voilà. Siko bozo sala ba biloko moko bozo koloba ko misusu o gesho beba na Belleville. Ya balinga bazela ko beba na gesho na Belleville. Yo balinga ka ko luki Belleville vraiment nzamba créer Belleville ndenge ni makamno sa mabefo ba ba lukaka ya na ngamba Belleville azana makila ya ba champion. Belleville azana makila ba icône. Obine na lelo okobomanga lelo bomanga siko asila mutayaka pa Belleville kaka. Okobomanga wala Belleville bete na écriture akomaka. Okobomanga lelo bomanga azobomaka du jour au jour. Te Belleville ndamona nda osimbe place nini. Oh ya. Na osimbola nzoto te na osimbola écriture. Na simbola nzoto pardon kabula gula na bitumba te toko komaka ndene écriture ndem de kolakisa nani azama yele nani atanga kina ina solo et nani alekaki koleka kana monde lokanjurama a sauter fenêtre nani zaka figurante ko sauter fenêtre nde yebana na TV n'écriture bevela ta toje ba kola kozo mona ba tendresse bino toi na so toi na boza ba isase comment tendresse maman mukolo bozo kata sonité ozo vandela mona batamuke da koso zo kosene makambo na miso abatu oda kosa salabo oda kosa zongisi boy oda kosa bobona na ebisimo ke da kosa avana senga sila pardon yo botana da kosa problème nini pe yo basenga ka sila pardon sila sala batu nini yango batu yo senga ke bolimsi makasi boy msufungo la kinga kati za maboko na eti mais kuna ba ekata bango nyonso te kuna mutacha makolo te te msusu baza mwana ba no flatter belate yango bato nzusu ba koma ko flatter ba kandi siko da kosa aza mutami lelo Simon Mbongo muta beta libala sabo azo alliance longola yo osaka nema atala kutu Mbongo te osa nema seke bonga fukama ayo senga sila pardon mituna bine eza beba bien kazanga sortie médiatique ya Linda Coach émission basala ki na tonto Tadinga lapa na Demer Niangi ozwa ki émission en ndenge. D'abord félicitations à Linda Coach. En tout cas félicitations vraiment à Linda Coach. Félicitations parce que la fille vraiment Asa la fille a félicité. Et là mon lobby moi j'étais trop sûre et pas maman si là. Voilà. Abi na ba que ba propos tout ozoya mère Benganga, mère Vansanga, mère Solanga, oui par rapport na zalaki moi ancienneté na ngeba na compter na SB par rapport ya batumi susu abi mena ovanda na tabo mère azo conseil mère Benganga été mère Lukanga été c'est comme masolo et pas batu masolo pas batu mère silikela yo mère bobona bo abi na zela mère Benganga mère atunanga mère atunanga été et donc mususu alobi mère atunango si c'était na sima nango ba yebise ka keke senga mère pardon na yebi pardon na cause ezarate yango melo na eloka pardon wana subasima nango ezaka nini ozomona Linda vanda atala bi bazoko yebisa ngai na ya kosenga pardon na vai Nathalie en soi boyenga na mère tobebanité mère agangeli ngai tenga pe lobi na mère mabete ce que pardon on a koya ko senga par rapport na sali nini abi tina nini o tina ko senga pardon jusqu'à présent ngamona e baraté ay ko vanda so abete loko moko boye abi ngai na kanisa ki lokola ne batu balobaka madame Belleville za lesbienne oui abingana kanisa ki lokwa ngapende na kekuna ba olinga ngai ba draguer ngai abi ma depuis na banda ko zela ba draguer ngai ti lelo na zo ngote abi non abi madame Belleville elle est meilleure voilà meilleure maman du monde meilleure yaya du monde meilleure tante du monde mais donc madame Belleville elle est tellement spéciale dans mes yeux vraiment na vente Nathalie abi na mona moto azana ba capacité mon thème femme avec grand cœur. C'est madame Belleville. Ah oui, c'est madame Belleville. Ah oui, madame Vanda qui n'a pas linga ngai. Belleville linga pe kasi Linda. Pour Linda pas yé, o linga yé. Oyebi ke Linda eloko wana kolobana ke ngai na bande na ozila pe madame Belleville a dragué ngai. C'est que Linda
aswa boye ayeba madame Belvite batikala ozwata ko solola te amona ye troté mais Linda c'est que ayoka makambo madame Belvi ebele na mutuna ye tina matoi na ye abomba ke donc surtout eloko wana ki lesbienne balati sango batu na mutu yango Linda lelo ayeko bimisa on sait que ebanda yeko lekela azala kango bon si c'est comme ça temanga na poussa ni pembe na mona ngo amoni te po ni balingi kwa kize batu directement ne loko o muta sala raté ya omoni a vie Pamela bata mabende bayaka otombola mabe baninga ozomona bata mabende bayaka osala ka publicité ya mabe baninga madame Belvi en soi boye asa muto asa mai na makila oui même aussi Bible yango moko lobi avant longo le pot na lisu na yo na lisu muninga longola ya yo bato ebele batambusa comme madame Belvi lesbienne madame Belvi boy ya to nolanda ba identité na bango moko vraiment baba nani peut-être kutu mususu madame Belvi to ko loba simbatika mais bato mususu mususu ba demeurer na vie on a jusqu'à présent mais boyo tombola ka ya muninga boyo finga Linda kocha lobi depuis na yoka makamona que madame Belvi aza lesbienne abibanda na ya Bélard na zera baba ngata bébé je t'aime na yoka on abina yoka ngote voilà parce que yo revendre finga madame Belvi lesbienne papa ya nini yo revendre otonga madame Belvi ya nini omoni muto asali tous en est Bélard wana kati Bélard mobimana elonga na chômage na chômage plutôt ya mboka na biso ozomona muto azo kokabola nini obozuina tout oui bozuina ye na peuple congolais parce que bateau tout ba tourner la Bélard wana parce que bande kwa Belvi mettons avant ni bon so besoin bateau misusu peut-être musa za musala te mais grâce à Bélard ne bazo sala pe mabota na bango ils ont vivre siko yo mutu peut-être aux autres la caméraman te au chat téléphone na yo oyebi ata ko futa caméraman ata $30 oté moya ate bo film madame Belvi toza wap to kende wap toza wap to sala nini vraiment ozomona mais lelo nengo za bongo oza na passe madame Belvi azo participer azo contribuer Pamela boni bato na bango moko ba vana ka ba oloba bazo tonga madame na bango ka kabaka te vraiment boni bato musu bazole ba misi lolo wana baloba ning na okena nga pa dinana po ana mona ngeloko ezate mais naza ko se trouver ne loko te boy na boy po bazwa ke loko te osomona pour donc on vend otali bien te bato ba mayele te ngeloko na zo déplorer na comportement ya mama Sila elle doit changer a changer ba communicateur ba communicatrice parce que ba osa de l'autre côté lelo madame Sila na marché ezate soko landeli kaka comme madame Belvi na munoko komba ndeko na biso mobali d'accord na munoko komba gesho komba Poésie Lombe komba Mama Top komba ya Ixi Pechanga siko boya ko sala promotion ni bino osela kasila vraiment lelo na moni live ya Mida nde bazwa kize ndeko na biso Jimmy mwana lemba na makambu ya comédien na biso oyo yani soki yani oyo uchoko kufa yandi asalaki émission moko alobike ayoka na comédien moko te ya lemba bazwi photo ya Jimmy mwana lemba bache wana lelo bazwa kize ke liwa ya soki yandi mosi comme on est yandi akufi biti na ngomta ana sima makamwana eza Jimmy mwana lemba ya omone pardon tout ça continuité to kata to kenda action lelo bakomi kwa kize batu directement to tu komona comédien na biso pe yandi wani oya uti kokufa bazwa kize Jimmy mwana lemba directement et pas Mida makambo to ke nango wapi poizo madame Belvi atiela kisila poizo batangi komba Sherika poizo batangi Pape Lombe batangi Irsil Pechanga lelo liwa ya yani wan e komi pa ya Jimmy mwana lemba bien kazanga makambo to lobaki guerre ezala loi to ke nango ndenge nini omone lo mo benga loba so na lobi o bino bo manka madame Sila Madame Sila d'abord et pas na ya aza na ba communicateur te ba communicatrice te aza na ba con. OK. Comment bino bokoki ko imaginer Jimmy mwana lemba? Abo mayandi. Voilà. Ndi ndava na kinkole. Tika boy. Mwana lemba te. Kinkole. OK. Avant na kinkole. To discuter po to za bato. Oui.
Au monde, dans le monde de théâtre, ça peut arriver dans le tournage, moi, je peux pas mettre discuter. C'est logique. Au monde, il y a des cas dans l'émission, à qui ça Jimmy, moi, dans l'emba, n'a pas propos, oye, à l'obélaka. Et c'est le cas. Jimmy a talabou. Mais bah, on sa vidéo, on a tant que combat Jimmy, tu as chacune des photos. Au monde, yé pa lobi ke non eza bongo to sona kana ndeko na nga mongo bona deki mais nandeko na nga ngope aseskiza na ye ise sanini il ka to bongisa mais comment vous êtes là pour accuser Jini que Jini mtabomié oui et bela bato jima e baina bango bomate grand frère na biso wana azo débrouiller dans monde de théâtre azo débrouiller trop jeune carrière zamoulaï c'est les carrières kaboy disons que no bomaye pour atali famille na ye atali bana na ye OK bon ba je appelle rôle mon côté vraiment ba zape commune mon côté Osomona. Mais comment bino na ba imagination na bino boko ke bo ça la pe émission makasi bongo. Bo ça pour ça ba traumatiser Jini atika biso to ni. Boko kate et c'est de Panama. Boko kate mida. Bino tout wana boko kate. Jina ko iko sale mabete. Aza innocent garçon bato. O bozo bolingo matene kulus. Bo tena chipoi. Ah te toki mambango biso na bino pour la Jini. Toki mambango parce que Jina ko boma été. Vraiment. Pene mission ya papa na biso soko tande mission papa na biso atikala jamais kotanga bi oui to discuter ba na lemba mission ya baba nani président Chiki Mukadi Mukadi ngai pe la salle na posa modéré mission contre ba na lemba oui na ba na posa modéré ba na lemba bozaka ka bino mo bozaka focaliser lemba kaka bozaka te ke njonzi moko bo benga mo lingwa la bo benga mo la beaucoup plus bozaka ka bino na bino ba na lemba ne papa na biso yandi alobaki abi beaucoup plus à l'époque lemba zeka bana lemba na bana lemba ozomona mais bino moye bo baloli yango na ndenge na bino bo komisi yango na nini bo teba bozana ba contradiction bino moko na kati ya mission na bino wana Junior boma mutu batala pa aspect physique ya boma mutu tote misa Zuma tote misi bishop bilonga ba criminel ma yango wana mais bino boza ko accuser Jini elonga Zuma na so mutamoni Zuma na butu criminel na oh criminel mais oui oh tala Jini ozo senti que garçon mon aspect minga boga bien mwana ndaku français na munoko très bien éduqué makamutu wana sko tozu Zuma mutamela ka turbo na kapela libalezo toka tozu na bishop ya merci on est il y a 2500 mais oh 2000 3500 turbo kin yango Zuma ke no mela kapela elonga ba criminel sko toka langwe a 20000 sous comme le kwa nyama elonga ba criminel yango na Zuma mais bino OK là ça garçon bato et c'est wana poza Jima peso butu moko ya za kuna Jimna o bango baza capable pe ya kotinda bango baza capable pe ya kosomba billet makamna to avion pe passeport likanda e wojina ke OK bon ba wana posa butu moko Jini po bino pe ba capable pe ya futa billet boyele mino Kinshasa Jima longol pe moko bosongi parce que la vie na bino bo reva ka ba matuza bo reva ka ba roi David bo rema ina bosane ko papa mzo Joël ba raison en tangete bo reva ka batwana bango tout wana bino tout bo reva ka bango mais lelo siko bo comme reva Jini bo zwa Jini te voilà bo abomen netingelo ko ekamsanga nanu papa na biso wana swa boy avai na musika na kinkole na théâtre est-ce que jouer ma casse na théâtre parce que on a aussi souvenir na yepen au moins tant papa na biso bomba fifi ake poto papa biso bomba fifi tant ake poto yene muta ki ko remplacer papa na biso bomba fifi na groupe sans souci groupe sans souci ngana yebi na groupe sans souci ceux qui entre groupe Simba te groupe sans souci na deux groupes wana ngana yebi papa na biso wana mais suko tala émission o asala na papa mto Chiki Mukadi tala Chiki Mukadi lelo ozo mona ngote ke na image wana ozo mona ke za ba image ba 1970 combien wana siko yibili ozo yango na 2000 lelo
Et mon akeza image banona combien banona nini pota so pota ta ba veste et mon ake e fait ça c'était munene. OK. Ah mokilo nzamba lole mais bozo ke no kose mona bata mobali. Basa batu oui ce n'est que non parce que à l'époque biso tout à l'époque to condamna lemba. Voilà. Pour lemba bazaka bango na bango bana ya lemba. Na moni pe ya mode a telemeli ya mode comme si azape na kanda makasi nde bazo akize Jini. A telemi osa pe abe mission na kanda nyonso pona nini guerre oyo na loyauté comme mais oui pourquoi bozo luka bo soko tala ka za ba communicateur ba communicatrice si la ka ba ngambo wana bango kaka ba telema mais bango bazoka likamba be bango nde ba ngotombo na moto gashiti ozomona mwana bata mobala asali bino eloko te Jini yebe eloko te mwana batu asali eloko te abomi te afinga te badiskite ntake bana mibali atali ete wana vie nanga akenda luka makambo eleka soki na ba 2001 soki ba 2000 comme soki ba 2004 soki ba 2013 soki ba 2011 ba 2010 babongisi eleka c'est déjà passé mais bino boye na ntongo muta kufi botchani na muta famille na bango vraiment bobimisa ba comédie ba nani comment bozaka wana pona osali ba réputation ba comédie si là au cause la solution na ba communicateur ba communicatrice na yo te comment bozana pona ko ridiculiser kaka ba comédien pourquoi bozana pona ko salir personnalité ba comédien pourquoi Jini salini bino ka tout boza ko accuser Jini na famille wana ba mona ni vraiment na famille na bango wana tout wana bazani ba généraliser banani ba comédien ozo ba fani batali ba bi non ba comédien ba mabe ba bomi ndoko na biso yaka Jini mokota OK ozo mona pourquoi mutumsa ko zape bo na ke participer vient nga kufi maintenant on va ba ata ba accusation wana non ya comment non ya ndenge nini Jini salini OK mida soko zo rêver Jini yaka Jini azali voilà yaka nga na betelo cop et c'est pour bino bobuka na te bino ba kota na bino mi balé bo mutuma ozu bino za ngo logique pas la bino OK non na mona ba ba matière wa sera et c'est na mida nzambe ka mutayebi yango vraiment lelo oyo tozomona tendresse banalise azosala bemission na ye ya ko manka ka Davina respect ya ko ridiculiser Davina toyebi ke Davina awa abima très impoli manka mikolo respect et kitaki emati awa Davina osa musala na kitoko Davina osa ba publicité na ye ya mai kimia Davina a occupé lisusu makambo ya SBT lelo bazongisi Davina na miniature na bango pourquoi ya tendance azongisa Davina na actualité ntendenge nini Davina lekena kitoko tendance aza age moko na mama ba Davina OK ozomona tendance obota Davina tant soka otala ke mona moko bo ayete po tendresse Davina kuti tendresse na monde TV si soka otala ke mona moko bo azu ville boso na nga mona moko bo okende Belgique liboso na nga asombi mutuka mama lopango afuta na fartira mai fartira courant ozomona akabolela ka balocataire ne fartira mai fartira courant oyo tendresse asala ngo te avant na hôtel ba futa chaque jour 7500 alors la kuna ako se mesurer na Davina tendeni parce que il faut luka Davina donc il y a un foutement des arabongo il y a un foutement ne sera nga yibo makamba yibo étoile so bo ka tendance à telemeli mutu moko bo so ça so ba oyo répondre e nda yibio so Davina ça attend ko répondre mutu ko tendance c'était censé maman mukolo ne tu tendance ko luka vina ote vraiment baninga boteka bwaka nzoto na zandu yepa teka bwaka nzoto I know kizo ko sekate ya yepa teka bwaka nzoto bwaka nzoto ti bama koweti batanda site bato abane koweti na tonga batandresse OK ozomona otiki koweti oyo kowela mbango na internet oui internet pe ndimi yo siko pourquoi na kombono ka mnoka mwana bato Davina mwana bata 14 ans vraiment yo mama mukolo mama koko tendresse otingami mwana bato kombono bokabola pe mobali moko te vraiment le problème c'est ça tango yo zana papa osien Davina kuta classe aotanga OK Davina classe aotanga tango yo zana mwana bata mobala koyaki na nani na mai na Brazzaville Davina zana classe aotanga siko vina yo ni na mwana bata muke tendresse o Davina makaki maquillage à belle vie yo makamba mama loba bosoka ngo apango vraiment botal bino botal makambo o maquillage wana belle vie
obi tendance Belva tika bino na défaut hein kasi franchement Belva tika bino obi biso pas ata ba kombo ya ba maman muteke na photo tika ngo parce que si la actualité était tant de autant que to zone c'est une actualité OK photo tika autant komba si 2025 bientôt 2025 ba guerre autoloba keza la loyale est-ce que na 2025 to kokota kana makambo yo ya mafinga oyo to na 2025 faut ba changer pour ça l'émission pour ça la musala parce que ti lelo banet ozaki na 2024 to koti 2024 depuis na janvier le to comme na décembre ba porteleri ici la rien du tout na 2025 bazo kumba yeka na ba sujet na bango ya mafinga ya kokosila batu bandoki ya kokosila batu ba poison ya kobomaka batu ba kumba mana sila ka boy to ndeye nini 2025 oyo to kabula succès Belleville na mutute jamais OK succès à Belleville, gloire à Belleville, honneur à Belleville, to kabula on na batute parce que si la za makambote tant biso to kotanga komba si la net ozong ça si la actualité si la za na marché te si la za na lokote za na film malonga te ala na lokote si la maintenant to so vanda ka to tanga komba si la to ozongisa ke ngana no ba communicateur ba communicatrice nyonso ya Vesilas 2024 ici li otoba na 2025 oba na ba film na bino sika pour la promotion film na bino très bien botika komba Belleville na munoko soki ka botani komba Belleville soki bo faible OK soki ka botani komba Belleville bo faible obi famille bota peut-être ka muta tchaki et le ngave si là c'est zanga la famille bota mo na miniature OK yakanga peut-être même songa mna tsaka ye parce que tout le monde a tsaka soso beaucoup comprendre que biso famille bota mato tsaka kate vraiment beaucoup comprendre que la famille bota vraiment boisa libumu kodo makolo soso to kipakete mais bino pe bo mona Belleville ko nzete vraiment hein ba mona Belleville nzete ndeni parce que ba yebi ke Belleville de makam faut ba lobela ye ba tchela médiatique poto moni sortie médiatique ya Linda awa ba loba ke sortie médiatique yango o ba tunyo so ba noze les simbité mais simbité bo sala ngo ba analyse na ba TikTok ndeni ba moni ba rési alobi e simbité zuité oh sortie médiatique zuité zuité et lo ke boti be missionnaire te belé ba ngonioso ba tendance ba ye ba misolo ba ye ba yagola ba ye ba ngonioso bazana actualité au salate actualité pour le moment quand ngeza ya Linda ba lo bezuite ba lo kuta boko meso ke zo kite ba ngaka na TikTok ite ba bengana ye oh abe ba bengana Linda ba bengana Linda ba rezana nini ba rezana pouvoir ba Linda bima vraiment o Linda kenda pas Monique non je suis capable je suis Linda coach je dois partir akeina ye voilà yo ba rezi yo zana nini yo tali bumu ba be munoko comme le ka bouchon nyama et munoko o matima bunje kanga munoko ba bunje sanga na bo e kanga munoko comme bouchon moi mo ba bumu vimbo ko za solution libumu note OK oh yo ko terme Linda mo sikitoka kena amoni kana SB bona bino bona bino ba jomate oh amoni kana SB vraiment ko jomando ko anga azanete na lekina mama bino na sikite na makambu bananga na kena SB kufa OK akena ye siko bino bona bombo bombo sani bombo kaka bombo bana bombo na bango bombo salani bombo sa elote bombo sa elote eloni bombo sala ah bon bombo ana bombo lo kuma kasi bisanga film nini ba betaka to ba pesaka to lo merci Chérika OK ba pesaka ba betaka ba pesa basa baba gloire à Dieu Chérika ba tirelika na Chérika pour le quoi longweti bakizeli poison tikala oh et ça longa déjà bela film ozo bana janvier film à Chérika OK la ligne a déjà joué Belleville Chérika dina na Davina na Linda na Gatibi ina nini ce qu'on a famille bota janvier Chérika Côte d'Acosta tonton Vini Gatibi Linda Coach Davina Maria Agno Sylvie Sek et Belleville azana batoué Ada Nef, tout aussi pas Serge, tout aussi Maman Top, tout aussi Milo 50. Et si bien Koufi Nzambe. Et si bien Koufi Nzambe. Kieba. J'avais au moins la peine assis là. Ah, t'es. Ah, y'a comment la patronne? Ah, y'a chef d'entreprise. Ya. Ah, y'a chef. Nabela, tout est possible. Tout est possible, Nabela. Ko salama sekite.
na bela bato bandimaka eske Gachibi na Linda bakoya bela vraiment bandimi Sherika pa koya bela na lobaka ngo nga na sola na Linda na Gachibi maisanga mère mbongo na nga salaire fa na bana OK mbongo na nga bafuta ngai te bondimango mais lelo bango bana bela bomona pe Sherika tourner na bela OK so monte na ba Thérèse tozwa bango boya bela to kozongisa ye ya tikanga na lobana tout est possible to na wengi na 12 wenge o wenge ko meka te bela eza wenge ko meka te esprit wenge eza ya belle vie ko meka kutu te mutaloba te ato pati yo so mona jibe na wera nani wera son na leki na TV to jibe penando bela la kenga na za bote so za quartier latin oblonta papa chéri si vous avez le meilleur soyez les meilleurs. Le binangota Werason, quelle boule systématique. Biso de toi ma stratégie. Voilà. Tozo bino bozonga. OK. Oh, yeah. Tu 2025 il y a ma bien. Non, il y a biso 2025 o isa makambu. Eza libaya o cheto lambeli yango. Si. Yo mona muto bangisa muto azate o tengai Belve andoloba te. Bela za lokwa maison mère. OK. Ozomona grand formateur non yebisa yo ba nzete bakata musisa te bakata nzete belle formatrice dans yebiso ko sama sécurité à la kesi lona mokili combien Linda za meilleur oui que Linda bakisi pe ba bonné na Belle Vie TV hein non yebiso soki siko lelo omoni Michou ayebika ayebo jouer ayebite Michou ayebo jouer bi ayebo jouer non yebiso OK et mon na te poza place oyo il a sans vision OK Michel Longwa kaka o mona Michel mais yo loba Michel Longwa bango ba olinga Maria Longwa kende pa na bango Maria wapi Maria wapi Longondo la star Wami Maria moto na Dubai moto na Sixé moto mipende moto mwindu aya pa bino bo China nani OK nani kuna nana joina na Maria kuna Azate hein voilà merci beaucoup to komi na suka émission la biso Bianca to komi na suka bato ba retenir nini pe ba meilleur vie na bato nyonso balinga kayo bato ba retenir criminel makasi ya Zuma bato ba retenir mama na criminel ya Zuma botika Jini Jini za kama na bino te amninga bino te tendresse sauter d'akosa na munoko na yo OK tendresse on a pas ça bouton moko d'akosa toni d'akosa na munoko na tendresse akali kila koto oza mama oza wena saba tika d'akosta mama wena saba wena saba mama tika d'akosta bo sauter vers d'akosta et c'est le Panama on a posé Jini futa biye ya kanga na beto le cop bozana Jini OK botika mwana batamukie botika criminel makasi bwana Zuma bomona elonga Zuma te elonga miibi elonga ba crime bo lobela Zuma te kaka Jini ba complexe bino ma mère vient appeler na vie na ngai Jean-Paul Kapenga motema maman nasi na mauvais propre bienvenue depuis Belgique merci à toi mauvais propre Tito da Costa merci à Jana Banaka motema Rodé Bangala na Italie merci na Jenny le Aquarium kilo à Congo di fois belle na kata Londres wana merci na Sarah Lema famille Lema mobimba ba mère veut ba joyeux anniversaire ba mère veut na bino na ba joyeux anniversaire ka famille Lema na sangisi nia surtout vraiment ils en ngambo na bino merci ba mère veut na masa nanga tout ya basket ndene ndimbi la président Doris Mombani Kisoka Rosimbo international Kabobo Igeti Moleka Lizeni Lunga Armeline Tumba ni Kisoka la patrona Patiti Tengemis Margot la patrona tonton Grace Nick Bams de Brazzaville Chico Sana Grace donc amina nga tout ya basket ma mère vena bino coach Maniero Tombo et coach Manu ya Lolango ya Charlie Buzango ya Joniko donc ba mère vena bino vraiment so coach Ade Koko ya bino yango wana et na pesi na petite heure nga propre kuna ninga mingi Philo Banza yango wana
Voilà, merci beaucoup. To comme na souki émission na biso, bo liker, bo partager, ba commentaire na bino na pesa la biso bien pour to améliorer ko ça la bino musala kitoko. To comme na souka ay émission na biso ya mkona lelo, bo s'abonner, bo liker, bo partager. En tout cas, merci beaucoup na Poutine de l'écriture. En tout cas, ma meilleure vie na maman Belvic Kandi la patronne Poutine de l'écriture mama koma. Film ya souka o ya tike libiso. Na 2024 oh ils a leçon morale to consommer mingi leçon morale et que ça vraiment bien ma casse tant to kota 2025 to ke na lire ya kitoko lisusu ko lekane to zaki na ba 2024 parce que il y a ça meilleur. Merci beaucoup na papa Faustin Ngomo de Bruxelles, maman BBC Djema, la maman qui dérange, regarde Ngoma garçon Paris, papa Sam Konko le nécessaire, je te salue aussi, maman Gina Mabiala, bola mo ileke belé bambote no belé ba meilleur vers maman Gina Mabiala, maman Germaine ma qui est joyeux anniversaire maman Germaine ma qui est la maman chérie à moi aussi. En tout cas, papa Kouloutou, ya famille Bota Géry Kobetox, j'étais sali ba meilleur vena yo en tout cas, meilleur vena ba tantine na ba tonton so ya famille Bota, meilleur vena ba membre ya famille Bota Mobimba, famille Bota Facebook, TikTok dans le monde. WhatsApp en tout cas, bambote na bino ebele. Merci beaucoup aussi à Davina Apwa, Maria, j'étais sali, Samira, bambote no ebele, j'étais sali, Samira na boa ki yoti. Samir Anaboa qui au Liban, bambote na bino ebele en tout cas, beaucoup consommer film na biso, leçon morale na belle art production et que vous allez vraiment bien makasi. Bye.